musicien va comparer na Fally musicien na zanani na c'est bino moko boye bi suite le lobat ba komi ko bela attention et comme pena mon artiste musicien kenda kunebo ya beti na basani makofi mwasi makofi bana makofi donc succès a Fally pema nde pema man on m'a dit que ça fallait sur aux années maîtrise au buka ba non nyonso mbanga au buka ba sino nyonso bambanga pe ba prison au kotango na ba pays et belé France Belgique Hollande Allemagne Angleterre c'est la go da mi comprendre publicité à ba vie na biso wenge et ça peut bien voix idéologie à l'étrange mais bateau ba pesi ya communication parce que ma c'était par rapport na ngaken et là qui c'est que masolo a wenge ya stade soki nga na tie bushite stade ana ekene kata to katina gazon Ludmilla pe ara Congo batu mingi pe bazo che pour na vote ba yebiete ba ko découvrir kana mamboyo na en kaka ya biso ba congolais ke na ya ozwa ngote d'abord tala ko commentaire mo ya ngwayo ke ngara ke de ko bitete ba jila lingete ya biti tala wa rapport mbuta est-ce que vraiment mbuta les autres de bien fallait ozwa ngote est-ce que Ludmilla ra boko fundete yo ngara za chef te aussi ton côté ici makambo oh ma bonne de na ba église juriste o akosala maseki asala tricage juriste c'est lobby prière mutakala ti 5 deux fois te abi bana na mutaliga za prière ndé papa na mama prière mutakala na douche ya sukola ni laisse era sukola mais bon motoni na sukola na douche na bilamba OK c'est que Bolingo, Yokelanga Eloko Oyo, KLP Distribution, chez Luc Koulapa. Yeah! Société KLP Distribution, ils spécialisés na distribution de boissons alcooliques, locola, whisky, champagne, vin, PMI Soussou, Bazali Koteka, boissons non alcoolisées, locola, coca, fanta, Ozamo Bimba. Zomi a l'île de France, Oyo bazali kosa la distribution partout. Mingi penza a na l'île de France, livraison ti bisika nyoso kolinga. O na salle de fête, o na ndaku, o na dépôt, bisika tout okolinga. Ozamo Bimba. Benga bango na numéro Oyo 068 54 17 740. Société KLP Distribution. Chez Luc Koulapa. Yangonde Fandisi Masolo, ya spécialité distribution, ya boisson alcoolique et non alcoolisée. Et donc N Pro Max ya ba congolais mutema mabe ya osakana te natali na ba commentaire nyonso ya Fally natikala mona place brésilien ou brésilienne moko aye ko commenter le Fally te ya portao vundi vaso dinero na ya bisa ba kombo nyonso to ana tozi Vincent tozi Mike tozi Frank tozi Popol Mukelenge na ba tombola mutute na ba sitala ke mutaye banite osali mutu ana pe akomi kombo akomi star soki batu bandi manga te zela mbuta pour Vincent bena to bunda ndazola ba na pour Vincent la Vincent Peuple de Dieu, ministère des affranchis avec l'homme de Dieu, l'ambassadeur de Christ ici sur terre, le prophète Emmanuel Dodi. Bamemeli binomo bange na fête. Fête de la moisson, Oyo ekobanda le 28 mai, pe ekosila le 16 juillet. 50 jours, ya jeûne et prière, to se concentrer, tolo na potobuka, nanzele lo sambo. 50 jours, ya fête de la moisson, yaya ezali occasion mutua zangate. Et mon clôture nango, mama yaka na mama e kozala somme na foire internationale de Kinshasa. Fikina, tokuta na biso nyonso, bae babotaka te, bakobuka mabota. Bae bazangi misala, okobuka travail, pe ba résultat ya ndenge na ndenge, oyo azana malade, ya kobuka guérison. Mais bana ya poto bakozala au rendez-vous. Bana na nzambe, bato nyonso balingaka nkolo, to bengi bino bongo le 16 juillet na foire internationale, fête de la moisson avec l'homme de Dieu, le prophète Emmanuel Dodi.
les affranchis nyonso peuple congolais toyebi musali na nzambe nzambe azosala puissamment. On vous invite le 16 juillet ngamoko pe na rozala wana na libota mobimba to ko expérimenter le boko ya musali na nzambe Emmanuel Dodi. Fête de la moisson, l'homme d'Édé Emmanuel Dodi. Moto azana eloko nzambe le 16 juillet à la fois foire internationale tous en mapamboli. Le prophète messager Emmanuel Dodi, l'ambassadeur de Christ sur terre, alobi mokolowana akosangisa lola na mabele pona komema mapamboli guérison pe miracle na vie ya bana nzambe oyo bakozala au rendez-vous na fikini même ba oyo bakozala connecté na internet le 16 juillet 2022 na kati ya fikini. Fête de la moisson, référence biblique Lévitique 23 15 à 16, Psaume 126 5. Moto Zangate Eyakanie non zela mbutate ngalo bibo batunie nombre ya bana kasi te yango na lobibo il fallait bosolo ye atangi bana mi ba fa bosolo aleka parce que bana msusu pe msusu ba sepelateur ba lo bana mi ba le yesu azo répéter exaucer na glade bana wera exaucer na glade si on a des soucis. Non, mais c'est. Non! Patrio, à moi, on a vu la chose de la forêt. Après, c'est un assaut, c'est là, ça là, danser dans la maison. C'est le boga cappuccino. C'est un PC à ok, vie privée. On a vu dans la Muta tomboki la plateau. C'est maman Dembote. Maman Dembote. On va faire Dembote mananga. Muta tomboki. Voilà vous matez. Personne m'a conduit, le monde est bien. Ailleurs, il y a Fali à on va te là qui a donc malambo est bien. Ah bon? J'ai des mon conduit. Ouais. Ah, ouais. This is London. This is London City. Après confinement, réouverture, Yanganda Taba, chez Djongade, Awa, Bokokuta, Biloko Nyonso Bolingaka ya Kotumba, lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba. Esengali koyebake, chez Djongade, bafongolaka kobanda mokolo ya mardi, ti dimanche. Awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse ezaka se moko, chez Djongade, weekend, boza deja ya kosepela, chaque vendredi, bobanda kozwa Suzuki Luzubu, 4x4. Yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kosakana te, oza kulia, oza komela, oza kopina. Pe chaque samedi, ekobanda kozala nde CNN, Alligator, na ba artiste mosusu. Bako banda kosepelisa bino na makinu ya defwa te na bakunga ya kosakana te. Et puis, chaque dimanche, sombele suka bisanga, nde bokozwa les grands chanteurs. Emile alias de Mingongo, yende muta ko palola awa, boko sentir betue ba ou différence yena. Malolo. Oui, frère. Babi Tchonga. La Congolia. Futur. Hein? Nous t'avons la 50 boîtes. La Katakine, c'est Djongaske. Soki olingo sala ba réservation obengi na ba numéro oyo pe ba ko servir yo joli kitoko chez Djongade yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel soit Allô, ils sont là.
Voilà, bienvenue chez Aïdor Show, fidèles internautes, vous qui nous suivez de partout à travers le monde. Bonjour et bonsoir à l'heure à laquelle vous nous captez. Nous sommes bel et bien en RDC, précisément dans la ville-province de Kinshasa. Ici, plutôt Salabongo, émission Nabino, na chaîne Obolingara Mingi, Fimbu na Fimbu News, Bobby, Rabingango, RTNC, TV Digital Congo, RTNC 7. RTNC 7, il y a YouTube, là je vois Whisky Wishia derrière la caméra régie finale, et pourquoi pas aussi une assistance, il y a Bandeko Balingeba, c'était Bisso, Edina, et puis Kerit, au Bazabon, on a Bisso ensemble. Aujourd'hui, nous allons faire juste des analyses de l'actualité, aux dominés sur la toile. Je pense que tu es bien l'actualité sur la toile, les Anini, les Abongo, Big Tiawat, au Fali Poupa. Notre star, la star de la RDC, Azabongo nominé na Big Tiawat dans la catégorie Best Artist International. Et pourquoi pas aussi na dossier l'artiste Ferrego, la justice de Nuance, ou Azabongo na France, na Sika Passi, comme d'habitude, nous sommes de cœur avec Ferrego, la Torso la Sire, actualité à Ferrego, oh, tout est à la musique, tout est à l'actualité, Torso la Awana émission, le Supercell, na Casa Plateau, Azabongo na Moutalika sous Mokoyaba. Meilleur analyste dans Katia Congo, notre artiste, musicien Baba artiste s'il a raté car ses œuvres éthiques sont toujours immortelles. Et pourquoi pas aussi Ken Pianama Kizembe, Yapito, le Wabongo Valdi Tamboué. Pour cette occasion déjà, il y a un bon séjour à Valdi Tamboué, au Azabongo Namo Bembo, à ceux qui volent Naëlelo. Vraiment Valdi, séjour Malam aussi Gozali, Naibike, Torosé là encore. Des kilos, ouais. On se joue à Vanilla Mandaka. Bonjour Mouda. Ouais, bonjour Aïdor, bonjour Naken, bonjour na boss Tanguy Brice Lulendo, le seul Congolais de Bill Gates. En tout cas, mon team maman fait fan. Boss, tu comment voir à Libanga biso mi balai, na éviter to suga wapia. En tout cas, avec combien quand on kine à Rombox et boire à Magana, on a démbé la tête. Ah, je n'ai pas de fort. Vous êtes catholique, mon diga catholique, na donc boss Tanguy Brice Lulendo, merci Néo Zolanda biso. Na groupe LTB Mobimba, merci vraiment na nemo vanda ka opesi bena heure na pour bino ba bataba heure bazo no pa pambate. Merci pena Gary Iwele GI Gary Iwele en direct de Washington. Et Sika azago motiver batu pour vous voter Fali Ipupa a gagné trophée Oya BT Gary Iwele GI to tigalaga na yo mon frère my bro. Papi Ngimbi P, il n'est pas voté. En tout cas, Papi Ngimbi, na maman Clarisse Ngimbi, numéro 11 à Portland. En tout cas, Ngimbi Manpower LLC, beau voté. Il y a un peu de Lelo. Et puis, la beau sanité, le président Bodis Nchassa, en direct de Matadi, toute autorité vient de Dieu, mais ils ont voté. Donc, il faut faire à Batoutou. Ken Alaxa qui biso déjà, Ngabé la Tchaki Mbamba, Xavier Lopez, merci. Bon séjour à Paris. Les grands ingénieurs Intello, Yasso, en tout cas, merci à trop. Na maman Mami Lopez, la Pessimo Bambote. Et puis, pour la émission, Nene Adam, de Queen of California, Adam Nene Fashion Foundation, en direct de Goma. Merci parce qu'ils ont sensibilisé côté États-Unis pour la voter. Merci à trop. Merci beaucoup. Aïdor, la journaliste Pembe original. Merci. Sancho, bon maman Soumoute, na tsaka chokote. Maman, misabine pe indate. Tiens, Sancho. Brésilien. Quel est bien amateur brésilien. Grand frère à Ludmilla. Il faut nous la comprendre. Grand frère à Ludmilla. Quel est bien amateur Sali? Ouais, bon week-end. Bon week-end. Mais mon Bogar Makassi, il est toujours. Waouh, félicitations. Salema Bogar. Bogar bazala na mukili. Biso ta Bogar. En tout cas, merci na Yona nous premièrement, merci na Mbotalikasu. On appelle ça Mbotelanga liboso pas prophète Emmanuel Dodi. Comme d'habitude. Il faut basali nzambe na bazo place na bango liboso. En tout cas, biso ba franchi le 16 juillet. Tu vas préparer l'eau comme on a fiki ni kuna ekoinda mabe en tout cas na beng sabato nyonso bozana ba problème vraiment besoin ma sécurité na banda na komba prophète Emmanuel Dodi ezana ngoko mise garelité donc na loba ngopo ndeko mswa ko sala na maladie moko compliqué ka aye azu solution et ko zana avantage na ngate ko zana avantage na yo ko zana blocage o bala kate famille na bino bwana makambo songolo pakala kindoki za maladie wana esenga traitement nango il faut pas basali ya nzambe musali ya nzambe a traiter yo musali ya nzambe ya bien
yango tobenga bato baya epai ya prophète Emmanuel Dodi po tomonaka basolution ya ndenge na ndenge oyo bato mosusu bazwa soki bato ebele bazwa basolution pourquoi pas yo moto ozolandanga yo moto ozolandanga parce que bato mosusu bakoma pesa communiquer ya mabe oyo na mboka oyo basali ya nzambe ya malonga bazalaka te ok bazali bande moke ok merci Ken ezalaka na yo avant nazwa mbuta Nathalie émission otiko sala na les news des stars pour le clair toyebi ngana yo na ba congolais tous avons un souci à notre artiste Fally Ipupa a rapporté bon trophée na BET Award ou expliquer batou comment il faut qu'on vote déjà tu as gagné car la sœur Amanako dominer la sœur Amanako dominer c'est notre sœur c'est une star la brésilienne Amanako dominer Fally mais après qu'un passage na yo pe osa parmi bateau va booster comment ça se passe déjà côté ba vote il y a Fally Ipupa non au moni biso to lugato to sala ki vanteur te mais to lugande musala na biso o to sala to lingaka vraiment soki to koti bitumba bitumba na il faut to sala déterminer que bitumba to koti soki to poli soni kolata biso elata nani kolata non biso nanu bato to ye to fongola bato misu to lakisa bango ndenga ko voter il faut to sala ba vrai marketeur parce que Fally azalaki na moi c'est par rapport à moi si permettre na non si au sala motivation pour c'était quoi problème est artiste est aux autres l'événement munene il faut contacter batu oyo ba na bouche ya koloba ke soki a lobby batu pe bazoyoka na mona nini publicité ya bavie na biso wenge ça peut bien vos idéologie à l'étrange mais bateau bapesi ya communication baza makasité par rapport nanga ken par rapport nanga parce que lobby na sali direct pas Marie-Laure na sali direct pas Marie-Laure mwaka to sali direct ya 13 minutes na 13 minutes wana to bambi momiana kao elakisi ke masolo awenge ya stade soki nga na tie bouchité stade ana ekene kata tokati na gazon soki parce que mutunati Frank na terrain pena ya marketing niveau na ngeza pena mukete Vincent bakoka nanga te papa mukelenge même butanga na peta non nalobi mutunyo o nyoso komboneza ana kilo na ngate ya marketing Vincent Salioni tenga lobi na ndenga mabete ngazoloba mais na yebisa ba kombo nyoso to ana tozi Vincent tozi Mike tozi Frank tozi papa mukelenge ça ba tombola mutute na ba sitaka ke mutaye banite osali mutu ana pe akomi kombo akomi star non Vincent na fuli kerete Vincent comme si na kerete ça matériel wana toke de na terrain na mwa muke na ko le kango bongo te pa il faut mutu pe o mindi marapo soki batu bandi manga te zela mbuta pour Vincent bena to bunda ndazo ba na pour Vincent na Vincent na Vincent akende komitika kuna teke Vincent ba mbuta ja assisa ide na lobi boy na mindima na tuta tolo nanga na tutango nana makila oyo nabimisaka pe mutu ayebani te nazwi kombone na simbi na maboko okomi kombone okomi célèbre nasimbaka pe mutu na maboko nakomisaka bajournaliste célèbre nasi boyebi bozapaka lisolo te boyebi ke na Congo na biso apa viezacle na monde ya journaliste apa viezacle nga nabimisi pe bana nabimisi pe batu ebele donc Frank nana bimisi mutute Vincent bimisi mutute Cynthia na bimisi non ngana okende na ngona ndenga fote ya ngona lobby boy vote esilina nupe te question les agiboy na bi énergie otaki pas faut pas Fally pour nous tirer la kiamo innocité c'était ma question pour nous tirer la kiamo innocité Ken pardon pédale non Vincent Makambo nazo tia en général parce que soki oya koboya bamani ke ba leka na place nanga ba yo merci malika mania mwana nanga oyo na ndengo yebo na peso pena makambo lelo malika makambo tokos félicitations batu basa ebele félicitations donc
côté tuni côté ya Inos Nabi pourquoi on oublie que batiaka poa et pas ya artiste oyo ozo collaborer nan ozo collaborer Inos bi azali na makambo beat award nana tozali na courant penate tozali na relation moko te na ko lo ba dans les vidités et ça la bien te lo bela mutu mutafani na pala zo seka yo mais na minute soki Inos bi kombo ne koti ba place wana na ko vraiment à 100% na soutenir Inos bi parce que na minute to sola très bien na prince balume vous comprenez donc makambo neti ya fali makambo neti ya fali eza ko to makambo te ke yo ko tunanga ke pona ni to moni mbango sala makambo fali senga biso tu ba congolais photos à la simane parce que fali azana musicien moko te oza likola fali ba musicien ebele tozo bunda na siksango mbilinga mais fali azana kati mbilinga te mbilinga vous comprenez da fali asi afandisa masolo fali akomi na level moko likolo makasi donc yaza artiste moko comme aza artiste azo tombola drapeau ya mboka na biso il faut biso sur la congolais tous à la fière ya kozala na artiste elete fali pupa liboso ezalaki bato bazo comparer fali na ba artiste mosusu na mboko ngazala kota bitumba te na yo tela na bon biso siko to kota bitumba oyo to expliquer bato pena fali yango clair comme ça écart eyebana fali azanani bato ba comparer na musicien ba comparer na fali musicien na zanani na sibino moko boyebi suite lelo bato bakomi kobela batension et comme pena mona artiste musicien kenda kunebo ya beti na basani makofi mwasi makofi bana makofi donc succès a fali pema nde pema pema donc omoni succès a fali soko zangi maîtrise okobuka ba no nyoso mbanga okobuka basi no nyoso bambanga pe ba prison okota ngo na ba pays ebele France Belgique Hollande Allemagne Angleterre banaki bana ya poto bana mikili yokelanga eloko oyo soki olingi ovanda na bakondisio ya kitoko belengi tala esika ya kovanda yango oyo Flat Hotel Joli Kabelo CPI awa soki oye eza likambo te kende kosomba bakiti to nini te nyonso ezali c'est-à-dire que awa okoyaka kana bilamba ya pamba okokuta tout ezali cuisine, salle de bain, chambre jolie kitoko. Bambetu ya nyekese, salon ya VIP, toilette. Awa kutu kolobate po atami kate kwei. Okoliango jolie kitoko, microbe ezali distrait. Courant 24h/24. Minda pelelele. Soki courant kei. Mubangi na groupe électrogène ezali wana. Oko sentir kutu teke courant ekendaki. Awa makambo ya okendoko luka mai na ba cantine. Ezate mai pepele nyama. Ezali kobima neti kaka awa nde izini ya régie des eaux ezali po soki mai kaka kei bazali na réservation ya mubange nango awa mbala moko ekomi kobima joli kitoko boko sentir kutu teke mai awa ekangami awa bazali meme na bar na bango oyo bato ya libanda bakotaka te Flat Hotel Joli Kabelo CPI ezwami na avenue Bula numéro 115 quartier Adoula na commune Bandalungwa référence Église Mangembo na Flat Hotel Joli Kabelo CPI nyonso pepele neti kaka na film question mususu yo répondre mususu nzambe na ngana éviter abonnez-vous massivement sur Aïdor TV, abonnez-vous massivement sur Aïdor TV. Abonnez-vous massivement. On va les gars. Prenons la pito s'il vous plaît. Question Mouda. Non mais comment ça mona fallait pour pas. Par exemple, Ken Namamba Inos la motivation que nous avons pour non, moi j'avais motivé les gens. Là vraiment, c'est des diables, c'est des satans. Dans toutes mes analyses, j'excitais aux gens de voter pour Inos. Et la preuve en est, la banane de CP, la temps, on a des diamonds à Tchaka et poids, parce que ça a un message pour voter Inos. Bisson a analyse tout. Je me souviens. Donc j'ai combattu pour Inos à gagner. Donc ceux qui par exemple qui n'ont Inos pour projeter la collaboration mais là on analyse pour la collaboration. Je collabore jamais avec des musiciens. Moi j'analyse tout court. Alors tant on a analysé
et que artiste boya se retrouver dans likambo boye, il faut toujours na chamunoko. Ngata un artiste mboka zobeta na Cameroun. Au moment où batu bazoya kolobe belé à mabe pour na concert na Cameroun, on beta na palais de congrès et palais de sport. Moi, j'ai prôné pour que concert on est à la plein et na bana encourager artiste. Tant artiste mboka beta na Abidjan. Oyo groupe Bachara groupe VDA et beta fara na ye groupe VDA et sali batu plein il y a publié à 23h que banila va un concert je me souviens problème banini ngai le lendemain batu ba yeba ma groupe VDA ta mutalika sur na tribunal ndaro lobake botika boko c'est l'artiste mboka makambo ba ça là que complot. Moi je suis là pour tout le monde donc en tout cas ngai pona nga le rôle a fallu à se présenter. Soit dit aux a deux Congolais va se présenter qui n'habite où. Là c'est autre chose. Nangana ganga makasi pour deux artistes congolais wa. On a reçu yango to seper la mer et gana Congo. Ça c'est vrai. Mais le rôle a fallait se retrouver l'unique Congolais nominé na biti, on n'a pas le choix. Ah, comment maintenant sa position Moutalikas? Parce que je tiens à signaler aux gens, dans la catégorie Fali, tous on a Fali Poupa, on a Teams ou en Nigeria, on a bataille qui bazali, mais il y a deux têtes où ils sont au sommet jusque-là, c'est Fali Poupa et la brésilienne. Et Ludmila. Et Ludmila, la brésilienne, ou Azabe Makassi. Dans la ligne, on peut faire une projection rapide sur Ludmila. Pour Ming, vraiment bien. Est-ce qu'elle est forte que Fali pour ne pas Fali Poupa? Bon. Est-ce que forte. Yeah. Je peux dire non. Non, pourquoi? Pourquoi? Parce que mon tutoir est fort dans coin là. La preuve, on ne connaît pas Ludmila ici. Ngai na kota na boîte c'était en la kin na ko santé que na nzemba Ludmila. Mais nzemba Beyoncé, nzemba Rihanna, nzemba ya Drake, nzemba ya PDD, nzemba na yo kaka. Mais Ludmila na yo karaté. Mais et ça dit que tout découvrir que Ludmila a l'écolo pe makas en Amérique latine. Et ça peut une sorte ya nakolo banini ya kochaeka. En tout cas blague à part lelo na ebi Ludmila. Azap adversaire de moindre terre. Catégorie bah fallait best artist, best international artist. Donc meilleur artiste international. Et ça peut Maya Romelara Boete bah bena na poule ya kosaganate. Pour Ludmila na Instagram na azana ba 27 millions de followers. 27 millions. 27 millions de followers. Wow. Ludmila. Mais Fali azana je crois 4 millions 400 000 followers na Instagram. Donc na Instagram déjà nezana Ludmila za likolo musika na ba followers ke Fali. Surtout que na YouTube. Ludmila a 7 millions, 7 millions, 800 000 d'abonnés. Mais Fali na YouTube a 2 millions, 900 000 abonnés. De même na YouTube, a likolo makasi a Fali. Il y a un peu expliqué, on doit comprendre grandeur. Il y a adversaire au bazo beta nenzoto nanzoto na dernier virage. Et puis ce toqué par exemple na Facebook. Ludmila a déjà 11 millions. 11 millions, c'est trop. 8 millions. Donc, bref, Ludmila a adversaire il y a de moindre temps. Aza penza makas. Mais Koloba qui est plus fort que Fali, on a ravi bango de ba fort. Parce que Fali na ba zone ébélée à monde, on maîtrise le nom de Fali et on le consomme. Ludmila pe ara Congo ba tu mingi pe ba zo check pour na ba vote ba ebiete. Ba ko découvrir ga na mamboyo na en kaka ya biso ba congolais que na ya ozwa ngote. D'abord, tala ko tu commentaire mo ya ngoyo. Déjà non na ne sengo parce que tant tout ça qui émission dans 2 jours passés. Ludmila a fallu doubler la course na 6 000 votes. 6 000 votes. Maintenant, si on met to yaki na kanda, pour toi qui vient na kanda la ken. De toi qui vient neti ba kuluna, on dit ba menacer de la biso mo boé. La loba trotter. De la biso mo loba trotter. Si on ba face à mwindo yo, mo ya mamatama, mo ya normal. Ba ya na ba machete. Il y a tramotira mais là il y a yale
Apparemment, normalement, territoire ezalaki déjà occupé. Oui. C'est un commando. Baya ko terroriser sikoyo pour la bombe. La théorie sikoyo na ba bombe ya Poutine ya muke. Ba bombe ya CMA. On peut bien espérer la victoire des Fali Poupa, je peux dire. Yo sentir depuis to bandi émission, sentir mon pépé moi comme on sentit que les mecs biso si to chalet. On est là quel me dozu biti. Et puis Aidos. On dit que ngara quel de combiner de la ligne ya biti. Tala wa rapport. Mbuta, est-ce que vraiment Mbuta les autres qui ne peuvent pas faire voter. Est-ce que Ludmila a beaucoup fondé de Alors Mbuta, maintenant comment est la position des Fali Poupa et Lumila? Maintenant là au moment où nous parlons, il toujours signalé Batouké voter ici la Lelo. Lelo déjà. Voter ici la Lelo, Lelo les 11, voter ici la Lelo. À quelle heure? 16h heure locale. Maintenant on ne peut pas compter sur tout le monde. La preuve je dois te montrer. A Fali déjà a commis à 351 671. Vous comprenez? Ludmila Sernayo, Bobino brésilien, a commis à 334 096. Wow, écart est allé. De nous, on va 20 000. C'est bon déjà. 19 000 ou 18 000. Mais tel commentaire, et Vandi Benalikolo. Et pas Ludmila. Et pas Ludmila. Na captura un coup de whisky. Zela, capture. Whisky à Zochango. Pendant que tu es là-bas, tu vas t'engager. Yo tangela ba wa komini tala na kongola abi toko voter yo nankopo Fali Ipupa aza orgueil makasi isiko Adam Nene de Queen ayeko répondre muna commenter bon comme Gaston Gaston Selemani Mamboleo mais aza el Bamboleo c'est un congolais muta commenter na sia landi al komi a répondre merci tozala te a komi na Gaston Selemani Mamboleo merci Kozala Awa, tu fais le nombre. Merci beaucoup. Fali Ipupa, l'enfant de Dieu, Esprit Nzambe et Memio Awa. Merci beaucoup, sois béni. C'est choquant. Congolais. Et puis, ayo comment pas Ludmila na Lingala. OK, ça on peut dire une tradition. Vous savez ce qu'on déjà. Donc, N Pro Max. Il y a pas Congolais. Moutema mabe au sakanati. Mais là on le verra que la victoire est certaine. Mbuta. Nathalie n'a pas commentaire nyonso ya Fali. Naturellement on a place brésilien ou brésilienne moko ayeko commenter le Fali te ya portao vundi vaza dinero. Mais Lundimila o ye pesa ba diverser na mboka na bango. Lundimila. Mais ba salela eloko ba bengi na golo. Ba bunda ekolo d'abord. Ba bunda pona eko solidarité ya mboka na bango. Pourquoi un Congolais au qui ne peut savoir il parle de qu'on a biso à Brésil? Parce que na minute yo nga na luka raison nini o ya bande qu'on a biso habiter wa ba pesa biso que Fali to moni a gagné sur tous les plans. Parce que raison nini o ba pesa biso il y a remise à trophée parce que biso to kozela ke to la Fali Ipupa au 4e fanaye a ke ko participer souhaita qu'il Fali 4e fois à gagner. Donc ça lit par tous les moyens. Pour tout le monde, question le big Maken, il n'ose pas les gars qui année passée dernier, bêta qui s'était tenu aux bêta na mamba Fali. Fali 3 fois n'y a soit qui wana natikala koskolobe la mote. Ake 3 fois natikala lobe la mote. Mais à tout autre le bagi trop c'est trop bagotia biso 4 bi à 0 te. 4 bi à 0 comme mabe. Il faut penato longola nanu bimoko nanu. Biso beto marqué nan parce 4 occasions. 4 occasions de marquer ta bim côté. Mais qu'est-ce qui peut permettre de tous avoir tout sur la n'a pas passé bien bout la question. Au moins on tous à vraiment réaliste. Tout à la ramener les autres kindeli. Na habitant ma nomina qui inosbi, il y a une vidéo, je pense que les sur tango ato tout à la est-ce que c'est la toi au Fali Ipupa. Il n'a pas moko. Abi bien sûr il y a des votes, tu vas gaba voter mais soit ya jury pe et dominera na makambo nyonso de preuve batuna ke pona ba vote ya inosi bia baki soit ya jury pe o le loto ko espérer ata to voter le loto comme si fallait na niveau ko le ka Ludmila ce comme si on attend que jury a porter choix na ye et que to éviter est-ce que tu dois obtenir jury intervenir dans la après Kenazo ouais moni ne ba to voter ouais 2 tiers
il y a poids à vote et donc il y a une action humanitaire. OK. Il y a un qui explique que tant on a commenté bêta tour soit lien mon a parmi les images à fallait ça là donc il y a quand là on a scène à commentaire là. Ils ont pesé 2 tiers na influence il y a choix à gérer. Quand on gère au monde à juger par yango. Innonce peut passer la technique ou non. Mais innonce ça là qui va donner nous minité. Fondation et bandaki sika. À ça là qui nous pena ba donter. Ce qui innonce ça qui déjà un avantage à ba don keba. Et on ça peut bien. Mais fali un avantage à ba don. Après si à ça li moi action humanitaire mingi. Na ba Tchad, na ba Mali, na Côte d'Ivoire, na Congo n'en parlons pas, na Brazza, Zambie. Tout ça, ça pèse déjà. De ceux qui sont motivés, lien, coller en commentaire et que ça influence mon gérer. Ils ont pesé. Déjà, nous avons moins chance au monde de faire un Congo parce qu'il fallait côté humanitaire, ils ont un point positif. On peut dire qu'il fallait avoir une chance à gagner la tour. En tout cas, on peut espérer en fait. On peut espérer. La victoire des Fally. On peut espérer. Franchement. Alors, tant que faciliter ming anglophone ken piana pour falloir bagay mo gabi, na trop fort ming ba faciliter gaba anglophone. Parce que plusieurs fois des francophones ba kenda mais ba anglophone ba rapporter aka yango. Le autre va payer le pega buta voter mais na mutema to biga ba anglophone ba favoriser bango ko kende mosika pamba ya tout onde to kangasko lokuta ba américain. To e ba soki ba américain ba kosaka bien bazaba tu ya vérité parce que na ba point nyonso tout o eza favorable Fally déjà na ba point na nyonso to a gagner a gagner déjà na nyonso na ba vote na ba na ba nzembo kutu déjà Fally à l'équipe momi wana na côté banzembo donc ngana otala siko raison ni ba opesa biso que trophée wana e na pays francophone te tout ce qui pene que na pays anglophone c'est que les Américains peuvent passer parmi les locuta du monde. Donc, on a besoin que les Américains peuvent passer espérer que il y a la vérité. Parce que normalement, on a point où il fallait pour la thé. En plus, on a l'émission bouille. Aussi, ton côté ici, ma cambo, ma bonne délit dans l'église. Juriste, on a ça la masse qui a ça la tricage. Ah, juriste, c'est l'objet prière Moutagala qui s'est des fois. Abi maintenant na délégation papa prière Moutagala na douche ya sukola. Oui, laisse. Era sukola. Mais bon mo tenir na sukola na douche na bilamba. OK. C'est que non, mate. Siko ndenge zaboye et si to côté ba chambre haute partout le sambo et salami ya na nenga masekite. Mon pepe nzambe siko ezo sala ke loko wana et la biso pe ba francophone. Donc tara prophète Emmanuel. OK. Abi maintenant et voilà, c'est fait. Ken, allez-y faire l'émission. C'est fait. C'est comme moi. On a fallu pour la nan. C'est fait. Bon, c'est ça l'émission. C'est fait. Prophète Emmanuel Doda lobby. Et puis ba recommander na ya sala live. Lobby to vandi, il faut que la vérité Ken. To vandi to moni Fally azo dominer na 6000. Bazo dominer. Tant que comment dominer. OK. Pour biso ba congolais to comment dominer. Tant biso ba congolais to comment dominer na 6000. On a bengi Ken na Ken. Téléphone nanga ezoke na décharger. Mais yoza biso mbale ka ba kolona. Mais yoza le mukonza ba kolona. Pour nous a deux machettes à Tramontina. Ngara moko. Le téléphone est déchargé. Benga bari lor niata live. Comme ça va warrior tout ya monde. Et ça les travaille pas ça moi distrait balamga. Kena be yoro to lala pongi. Mbala mo benga mari lor baniata plan. Mais faut mona réaction. Il faut au mona. Il faut mona. Donc live wana na émission de Salakiawa na auto salina Ken na yo et na Vincent na yo et sali pena pour parce qu'on reçoit des félicitations. Moi j'ai reçu plus de 1000 messages à ma félicitation. De nous on a joué un grand rôle. Alors, mais c'est pas fini. Parce que tu les 29, c'est pour la 23h50. Oui, aussi là, 23h. L'heure de Kin, 16h, heure de Washington. Donc, continuez à voter massivement pour te confondre ma cambo. Alors, Ken et Piana, toi, avant tout ce sujet, quand tu parles de la Bossani,
eza na mutu moko eza na président Apollinaire Ikuku aza président ya communauté congolaise ya San Antonio na Texas États-Unis ye kuta azalaki ndenge nini président Apollinaire Ikuku ye pena ke na restaurant oyo ekotaka plus de 400 personnes Obiga a excité bato na encore na kata restaurant voter et puis a offrir talaka aux États-Unis et mboka bateti mais président Apollinaire Ikuku a offrir bena bato au simbi téléphone au voter na misu na ye a confirmer au voter. Wow. En tout cas, na félicité. Ça c'est bien. Et l'on sali et surtout à donner des queens. Non, c'est un mystique. The Queen of California. Warrior ya osangana. Na sepeli na bato ya Goma, babengi nga ebele en tout cas bato ya Goma vraiment félicitations. Ba voter pena fali makasi côté est wana vraiment. Bato ya Goma na ba appel lobby na zui Afrique du Sud aussi hein. Oui. Afrique du Sud en tout cas félicitations. Alors tout très bien mais mon l'équipe D3 wa pour na bato bazako tinda ba fan na bango parce que ça fait mal hein. Il y a toute la question mais et déranger nga mutu mon côté a voté fali Aïda moni na moment oyo ya avantage et loko za na avantage pour na mboka na yo longola na longola na ba sentiment nyonso tu nga kutu na préféré analyse à lelo to lobelaka makambo peut-être to boucler wana to ke na biso donc comment un Congolais okozala ndoki ya mboka na yo moko Congo même les trophées au fallait azolukazo et ba pays combien d'Afrique bazoluka bazo et kozala nsumbala ya liboso et ya na pays moko francophone c'est toi c'est là qui est de Cameroun et qui est de Brazza quand tu fais à la fière que trophée wana na Afrique na Afrique yo le bara français Afrique francophone biso to za la pays ya liboso to zui obi ndenge ba ivoirien ba betela so maboko obi ndenge ba camerounais ba betela so maboko obi ndenge ba brazzaville ba betela biso maboko ke eloko mo o bato ba satandaka te ke na ba communauté na biso ba francophone to kozwa mais fali pour pas mwana mobalo abundi akepe na démontrer que na zui yango pe na ye nango biso pe ba Afrique francophone to comme fier yango na sengo za na ndeko na yo azana Abidjan ayeba na batebele apanza sango akende na ba weze ya Abidjan akende na ba église ya minene ya Abidjan après sa communication que eloko tozaka ngona ba pays francophone te mais mwana mobali moko ya pays francophone kombo na fali pupa journée tikali moko to tia epoa eloko wana peto zongo na Afrique francophone et ko sala bien papa o eza mama ko lala te kutunga na mona ba nombre de votes fali to voter fali eza muke tit avato comme 0h ya lelo faut te multiplier nombre 3 fois. Faut te tika momi anata na 200,000 écarts. Faut te tika pena à sentir pena que parce que émission ndenge zoko en tout cas whisky wishi faut okotsango mbang. Arrête de pia. Yokelanga eloko oyo. Restaurant business class VIP Bruxelles. Yeah. Restaurant business class VIP. Yeah. Ouais, zali na ba cuisine spécialisée na ndenge ya mukiete lokola cuisine spécialisée congolaise pe africaine. Awa soki okoti biloko tu ya mboka okoliango joli kitoko o makayabu kwanga mbinzo ndakala okoliango joli kitoko awa bilubutu elamba maka awa bongo biloko ya kotumba lokola soso ntaba mbisi awe tumba maka joli kitoko na niveau ya kosakana te olie ozamo bimba na restaurant business class VIP na Bruxelles bazali pe na mobange na salle oyo ba organizaka ba activité ya ndenge na ndenge lokola ba soirée ba anniversaire mariage conférence pe ba activité mususu ekoki kosalema awa oso tuna ngai soka zali wapi restaurant business class VIP na Bruxelles ezwami na adresse oyo 39 boulevard Jubilé Bruxelles 1080 métro Riboucourt l'une 2 P6 30 51 arrêt Jubilé. Awa na restaurant business class VIP na Bruxelles. Yango nde nzambe ya babilubu o etali ba Congolais
pe africain. C'est naturel. Gardez bandi na yo toujours. Placide et Bio, le patron de business class. Un vrai Congolais, Zoa et Lokoyo, Tindela peine de Kono à Brazzaville. Ceci ne concerne pas que les Warriors, en fait. Oui, Tindela de Kono à Cameroun, Tindela de Kono à Côte d'Ivoire. Expliquez clair, n'ayez pas besoin de voter pour. Et si tu as une explication, il y a surtout. Il y a les lois, je pense, Moudalika, super, pour expliquer, les autres sont des bateaux, on va comprendre qu'on va voter. Ah, vas-y, va comprendre. On va voter, mais alors, Joël Salambi, fait lui en battre, c'est à Poli Lumumba, bon intoxiqué, bateau, Adel Djoko Bakou danger, Botinda Batou va voter massivement. Merci Kenny Pélan. Je pense que pour Nassidja Fali pour parler, contribuer. Étant que Congolais où je suis fier d'être Congolais. Nasengi na bande konyoso, ba Congolais. Natan on est baka mutumalamu. Na baradage mo bino bolobara wana tanga pasi ba bami bande ko nga sala rangote. Nga sala radage o mutana poza soutien nga na ye, na PC coup de pouce na ngai pour naza tanga difficulté la sake bolingo ezali. C'est le Congo qui gagne. Donc soza Congolais. Longola no ba pété ki longola no ma rankini ki o fali utaboy soka zuya ngwa sali boy pour lelo so ke na mboka mo batunio. Qui est cet africain qui a rapporté le trophée BET Award dans un pays africain? On l'a fallu pour pas monter en Canada. Donc, ça l'a fait, il a fallu quelque part. Attends, on a l'ignorance dans le Congo, mais kuna to za faire na bango. Donc, si je pense que Ken Piana peut mettre un to sauter na store, c'est déjà Sika. So ils a bien. Ken Piana, tu es bien rigolo là, j'ai de nuances. Star na biso ya mboka non c'est dans le passage nos formes d'émission pour va très bien azabo na Sika passi passage ya Orligola yo retenir ni à passage de connaître Orligola afin de comprendre vite il y a arrestation à faire Rigola. Merci Aïda. Nalanda ki ndeko ya artiste na biso. Mais elo moko na sepela na ngote ya condamner Babiro. Or déjà acte bakangeli artiste yeme va expliquer biso bien. Kangela ki mwana abeta ki mwana mbata. Ça n'a rien à voir na musala na ye ya musique. So Babiro na kati ya makambo na ye, ya Babiro na kati ya foyer na ye ba yo sala netini. Parce que côté wana c'est comme si azanga qui maîtrise azanga qui ba moya koloba. O condamner Biro. Est-ce que Biro fait ça la musala tina na foyer na yo? Est-ce que ça na sens? Peut-être que conseil, c'est influence aussi. Non, ce n'est pas bien que ce qui. Moi, je pense à la bouteille, moi, je pense au conseil. Non, après ça, un conseil, mais un azalagana ba angina patience, mbuta zalagate. Un mbuta géré banana, un gande na chami beko na ndaku ya mbuta te. Chaque mutaza na façon na ye wa gérer la foyer na ye na foyer na ye. So Babiro na kati ya makambo wana Babiro ba yeko sala ni Babiro fallait ba so biki na papier ba ko makanenge oyo artiste fa éduquer bana batigela kiango na ndako chaque jour. On dit mener à damage. Hein? On dit mener à damage en fait. Si tu as na te côté wana ngala nzo ki sense na te ngapo nanga eloko sala nga pasi ezalaki moment oye akokai koleka TV. Pe aloba na imer ya mutu moko boya na pasi taza na esengo da aye kosala neti ki star ndeko no aza na pasi yo ke otuti nzoto lati bilamba bamono peno lati oyo zoloba mingi. Est-ce que mutu aza na mawa ayaka oloba mingi na micro? Yo c'est pelité. Mutu aza na mawa a manifestaka mawa na ye foto mona ma misu ne tangi ata une seconde ya pamba. Na moni place ndeko na biso à l'élite. Donc la kisi ke yaza na mawate biso moni mawa o biso to na mpo na artiste yen frère na ye propre alaki si biso mawa wana te Ken bien ezana ki sert na Angel Muswahili Makizembe azana problème ce qui na obeta li solo na ye na ko beta ngata 10 minutes te fona lela na ko sa ko 10 minutes te parce que prison na liwe ezalaka eloko moko oza fragile peut-être yaza oza peut-être na non wana eza siko eza koluka kistar na malheur peut-être ya frère na yo peut-être oye kolukela ngo kistar bamona yo olataki boye olobaki boye maintenant oza na eloko ya malonga koloba te fanda landela dossier ndeko no un point entre oyo expliquer biso babiro basali nini na makambo na yo eza privé makambo na foyer na yo babiro basali revoir bureau peut-être ya ndeko na yo tant que journaliste est-ce que
place wana pena Congo biro Congo Il y a des qu'on a peut-être les raisons on irait à Facha qui n'a il y a l'ingénieur ban en fait de connaissance extérieure banate ça moi vie tant on a landa qui na mona ki alobaki boye et donc pesa ke kanda tant bazo katela artiste mboka likamuna na tribunal ba se retrouver à 3 personnes. Yo bien très bien. Alors on a donc 3 personnes on va se retrouver à 3 personnes donc il y a on peut ça qui est kanda amoni ba la vérité comment ba bureau ba kotika mutu na bango donc o pena ba travailler na ba voyager partout comment ba kotika ndengo wana na peine ndengo wana yelo que ça là qui passe on dirait en moi même bota voilà na contredire yote il fallait normalement azala clair na ba propos non il fallait azala clair que na oyo lobby oyo zolo beza imagination parce que elo moi ça lobby en fait le moi lobby on a retenu abike apparemment mamsusu les carabais ça la famille pour famille baba lobby la faire apparemment il y a des choses qu'il a reproché des bureaux oh bah ça la té pas artiste là ouais. Bon, dans la clair. Ce qui a azalaki na place ya ndeko na biso. Ce qui a azalaki na place na ye. Et là ba liboso ngaki na ngai na salle effort. Na ngai na kendo luka ba TV5 ba chaîne ya minende oyo elobelaka ba artiste ce qui ba problème. Parce que jusque là, non, c'est la mbota pardon. Jusque là. Ndeko na biso artiste mboka abi maneti aza musicien ya muke makasi parce que lisolo ya munene boye ezata na chaîne ya malonga o elobeli yango te dans lisolo na ye ya arrestation na ye ezo circuler na bouche na biso ba youtubeur wana ezo laksa que grandeur ya artiste eza muke soki nga nazalaki na place te ole na ya na boma nzoto na lata na ya na loba biloba loba na nga na kende ya te pa bata TV5 kufukama ya na nga bakangi pardon boyokela biso maboti ata communication po ndenge bozoloba te boye ezobimisi na valeur penate so eloko nini ezolakisa biso abaotika message de la mbuta parce que na minute ezosopa parce que soki tolobi ke soki tolobi na bakangi artiste na biso ya monene na France partout na monde bakangi artiste ya monene ya mboka na bino te parce que tout le monde a information même concert ya héritier ya Olympia et l'Obama na ba TV5 l'Obama tina ba journal fiolo mide temps à connaître qui problème OK toutes les chaînes en fait pas toutes presque la plupart des chaînes de télé et radio donc médias il y a moins influence aux en Europe Toyoka TV5 Monde Baloba Magamba Kofi Toyoka France 24 Baloba Magamba Kofi Africa 24 troisième chaîne Africa News Radio Africa et 5 en tout cas Baloba on a ba chaîne moins belé ba télé sud tout na ba télé mais Toyoka oui quand Magamba Kofi wana oui Kofi Olomide RFI le bela mamnae ataba un mois ataba un mois le même jour ba fundi procès bandit maman RFI bandolo même tira ba 8 millions sur les voisins 8 millions de voisins RFI oui Kofi balobela est grave donc en tout cas beaucoup de médias et comment news na bango ya tant ba l'exa journal en tout cas likamba Kofi banozanga te buta mabiso santi na mboka na biso balobeli quand même artiste donc biso peto comme ba TV5 ya artiste mboka te ngate yo mbadi donc top Congo ba sali émission Top Congo Kinshasa Top Congo eloba mape non eloba elanda mape parce que ça c'est na biso oui mais elanda mape partout donc baki bena avocat na e alobi bena mambe yo linga sikoga ki balo blo TV5 yo so représenter mais normalement la grandeur et artiste normalement peut-être discrétion discrétion bah arrêtez mutolo ba discrétion c'est une star de notre pays ce qui a bimi ce qui a bimi parce que tu compares sur na fali ah tika ko fali mais fali ce qui a ce problème ba lobela on a ba chaîne on a tout mon frère o tika ma fali fali ko tu ba sala ke ba analyse ki ba sala mindena ba sala analyse mon frère ba na 6 donc na minute yoko soki ndeko to souhaiter que ndeko na biso akumi ya prison c'est na télé okoba to souhaiter abima mais soki abimi papa we mata bakanga gai
radio ni lobela été TV ni lobela été donc ce qui a on appelle ça les biso bien normalement le ministère na biso va jouer un grand rôle il devrait faire quoi alors oui il devrait communiquer batouper ou baza moins influent ba webe au compte dossier mais exemple le président Moïse Katumbi, qui est très célèbre. Le président Moïse Katumbi, avocat, c'est l'actuel ministre de la Justice de la France. C'est l'actuel ministre de la Justice de la France. Qu'est-ce qui manque? Que sur les communications qui n'aiment pas si trop, dans la radio influente, que le président Moïse peut et ça n'est pas si. A recommandé par avocat dans la côte à dossier. Vous avez une source peut-être source à mais pour une source il faut la dossier quand même. Par exemple Kofi Olomide. Na mona sali image à compassion et pas artiste en boka. Et ça lui biso bien. Mais qu'est-ce qui manque na vie na biso à part compassion? Ils ont idée ils ont idée. Qu'est-ce qui manque qui vient na so Kofi Olomide a type avocat dans jeu? Alain de la part artiste parce que vu la confiance en un avocat azala pe ministre azala qui ministre dans gouvernement Macron et Outolek so baza dans les besoins peut-être toujours dans les besoins tout le temps bakanga dans les besoins donc nos vieux ou ba influents en Mboka peut-être koyo quand on a la radio internationale teto la télévision internationale et koki ko influencer peut-être mais il fallait vraiment ministère na biso ba s'impliquer dans le bilan de la télévision malgré lo baboy et ça na ba artiste musicien mususu o ba ko matela biso tina zolo ya pe na ba artiste musicien mususu nangai na biso na bango et pas mon d'être ebani na bisoté so ebana na makambu ya boy mais nazo bisayo parce que yo tout est là tolo yo a danger parce que dans moment problème mundela zo prier ba problème en côté ça de tinga personne na problème na France mundela ya ba est-ce que toke oleki ngana tina nini siko oui comme ça nazo na pesa kaka exemple kaka parce que ceux qui m'a boy zo qui non sibi communauté ok Ken Piana pardon apparemment le passage à Orligo là il y a un qui fait Gola on est vraiment intéressé na concert ya Wenge beaucoup le baquet Makambo Sala na Wenge il a beaucoup dit notre émission on a retenir le temps passé ne revient pas est-ce que c'est important la preuve artiste à Moka à l'époque pendant mon l'autre côté Lelo sur le livre d'absolu Ouera au long livre présent JB le troisième influent dans l'histoire à Wenge c'est artiste à Moka Lelo donc il nous cite le troisième influent Lelo à l'époque Lelo le nom le plus cité na clan Wenge Lelo après vient d'absolu Ouera vient d'absolu JB les artistes à Moka voilà tout ça c'est que Orly fallait qu'il y ait un bon côté par rapport c'est important en fait normalement Azana NT merci beaucoup après nani JB Ouera en tout cas comme artiste en Mboka de temps à trop parce que l'actualité sur le tali bien artiste en Mboka a plus d'actualité Lelo donc Lelo donc Azana valeur pe na projet na Azana valeur tout ça la place à ma il faut que merci après Ouera JB héritier wata héritier abina Wenge ya kata fakata yozo luga bango so bazali ba kata fakata ok toko ya wana passage ya Wera sol na boso na politique tu vas en combat ouais passage ya Wera na tout normal mais place na sepela kité place na sepela ki na ngate ba toni nombre bana non c'est la mbutate ngalo bibo ba toni nombre ya bana kasi te yango na lobibo il fallait bosolo ye atangi bana mi ba fa bosolo aleka parce que bana msusu pe msusu ba sepelateur ba lo bana mi ba le yeso azo répéter exaucer na gladé bana Wera exaucer na gladé si on a des choses non mais non Patriote à moi on a fait la chose de la forêt. Patriote
trio aza mwana vie na biso Jonas moi j'allais chez Wera déjà depuis 98 97 na conscience na yo aza mwana Wera ana bana mibale apamba vie privée à Weranson. Mais comment papa ko wangana te même ba kese ba no wangana te so tout ni ba ba papa et maman ba j'ai 38 balais j'ai 38 balais et 38 enfants. OK. Merci. Toi aussi après c'est on a chose c'est là ça là danser na maison bien bambota ça les boga cappuccino kasi na pesi ka OK, Ken, tu as vie privée. na pesi ka mbote na bana na mapasa na pesi bango bango na pesi mbote mbote to ko ko suka s'il te plaît vie privée. On a vu dans la nalobi boye non Ken non tous en bien On a vie privée. Nous avons Tomboki. Muta Tomboki la plateau. Maman Dembote. Dembote mananga. Muta Tomboki. Voilà vous matez. Ken tous en bien. On peut pas non, Ken, pas mon avis privé, Ken, tika vie privée. Très bonne vie. Non. Question ya. Tant bien c'est peut-être Ken boy vraiment bien. Question na zalani. Après deuxième place, on a CP là. OK. Vina sur de la foi ça respecté. Très respecté. Et puis reprocher na kasito andi. Mala reprocher parce que OK on est bien. Non, tout sauf ça. On a vu Même quand on a déconné na nini. Non, viens de tenir question. C'est quoi on dit fait. Tant bosso la politique a zoli va insister. Mais ça c'est il a mon amour bien té. Amataki tant lui té. Tout on peut matonner. Ba faut comprendre pourquoi Wera va bien Israël matonner. Pour exemple mutumo ba makasi na Londres. Ba no boake na ba Wera ba no boakai. Matonner Israël. Il y a alors surnommé matonner. Donc tout Wera ya moi mataki moi tonté na ba na mi balé. Exaucer Gladys. Toye donc monsieur tout c'est tout. Pasteur ko taza ko Toye ni c'est exaucer Gladys. Na biso linda. Big shout out to you exaucer. Shout out. Ba mbote na fani. Ba mbote no c'est pela na ngote. Nyanga. Et ça va mbote provocation. Après c'est ça de compte mbote. Là c'est bon. Là c'est bon. Pas de compte télé. Ba danser ça ba longa na maison mais na doit après ça ba mbote. Même sauté. Pesa no, tu banda. Non, après ça saute bête sauvage. Bête sauvage. Abala ou pasteur. Rien pas comment ça. Kitoko kutu. OK. La pesa ko mbote bête sauvage. Voilà serre. OK, merci beaucoup. Banana nani? Banana nani? Yo au télémel yango mbote nanga. Merci beaucoup. Mais mon père tout respecter ba foi. Très important. La vie privée. C'est important. Ngas qu'on a sepela qui était bosolo à déjà Souga. Na place batuna qui est pour na étoile. Pour étoile. Est-ce que c'était important? OK. Na sepela qui était important la question d'étoile. Sankara. C'est pas sa faute. Parce que Abi Gesa Bambo ya. Non, le bâti. Via Alobai Komba Sankara pas banaliser toi. On pense que même Vilapso Kofi, il le sait très bien qu'on l'a jonglé. Il n'a pas l'étoile. Donc, ça l'analyse. Il y a combo ya Kofi, il y a répondre na combo à Sankara. Oui. C'est que M Sazotia Sankara niveau mon a Kofi. Oui, même Bouta. C'est combo Sankara et Kobi Maté, Batuni combo Kulu tune Kofi, combo Sankara et Kobi Fanda Wanate. Côté Wananga na sepela. Réponse combo Sankara na place il y a combo à Kofi. Question, ezalaki combo ya Kofi Olomide. Réponse est na combo Sankara. Ozobala sangonde. Ken yoka. Toza mikolo. Tant total a pe montu. Moto total a pe réaction. So tali bena bien. Israël a tumbola liwera. Vous comprenez? Bon, Israël Moutombaza journaliste. Pardon Ken, s'il vous plaît. Israël Moutombaza journaliste d'investigation. Vous comprenez? Et tant que journaliste d'investigation, et puis à zapper na internet, et pas à zapper ma case, il est intelligent. Israël Moutomba ebike et toi il y avait dans son pao, Israël qui jonglage. A bien très bien. Et le lendemain, tout le monde a dit maman et toi la Sankara Elandi, maman et toi la Moutalika Elandi. Nga ina yo ken to zalaga. To zaki surpris à mon appel toi la Moutalika. Si quoi biso nyonsu
toyebi que étoile on est jonglage. Israël pas yebi que étoile on est jonglage. C'était important de poser la question. Il fallait pas évoquer ça, c'était important. C'était important. Comment tu n'as pas leader à mon bongo bisobi pour la nini au eba français te quand tu n'es question bongo pourquoi t'es un problème avec c'était je pense que dossier parce que nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Zizel ko aser nanga nga fani na Vivi bango ba fani na 15 TP na yebi na wenge musika maison mère na yebi tant que ser nanga ya 15 TP amona soda ngara ki ulingo cha songi na merci songi na ndeni yaza mwana soda fani na 15 TP merci Kenny et pas na biso et c'est pas na biso ezala ka ser po ezana ya fana na kawana bakola place moko na madame nanga passage na camarade merci merci Boutalika merci le bogari mbote Zizel mbote donc tikanga libre. Nous sommes arrivés à la fin. Merci beaucoup. Comment pas ni besoin de merci. Liberté à mukolo na tira. Merci. Nous sommes arrivés à la fin. Abonnez-vous massivement à Aïdor Média Télévision, Bitera Moko. Mais surtout étant que Congolais, tu votez Fali pour Panabit Award. Votez Fali pour Panabit Award. Ok, quand on a page. Parce que les lots. Mais pardon, Émission Sili. À 23h59, bah votez ici. Donc, ici, quand vous allez. On a appelé Jojo. On a message. Message. Na 23h59. S'il vous plaît, aux Congolais, tout le monde qui rankin missionnaire sort. Ça défi toujours récupérer lever les lots. 23h59 si les siko za lizo téléphone na peut mission côté kala mingité. Landa lien wana côté na best act international act. Mais takaka et ko chanzo et logo et il y a omega t et que nous pas ko baté chabo chetate au côté na Google. Petit follow arrobase BT _Sewana INTL. Tant on clique et même on malamon Instagram na page ya BT mais na catégorie wana il y a Best Artist International. Faut ça nini? Best International Act. Faut ça nini? Après au looky photo non au looky photo après ça nini? Au cliquer. Non. Tant on cliquer t'es au sautage. Tant on cliquer non pardon, non Jojo à l'Italie va voter. À l'Italie à Calzatore. Tant on cliquer photo fallait bimi. Maman fini na j'aime et bimi ça rose. Photo donc kota mutema et comme rose, il va voter déjà. Après au quitter la commentaire, au commenter au yibilien moko bokina balia fali on appelle ça don. Il y a fondation. Aux huiliens moko parmi ba action sala ou eko kola on a commentaire na yo. Et vimbisi li sous vote. Merci beaucoup. Salutation à l'Italie à Calzatour, merci la Tsatsugaga. Le fait d'aider mon passe honorable le président. D'aider mon passe à le président, je vous salue. Pasta padum petit aigle majeur motona njambe nakata pana mana ebika landiken na bambota pesi azana pana si bambote pasta padum petit kasi mutu na baro danger mutu na ba na pesi mote pasta padum pasteur aleboga oh là là pasta padum donc GOF José Konda dans 10 jours déjà nakata Dar es Salaam. Je crois Moutalika Super dans Zalado, artiste en absence international, il y a diaspora, merci à trop. Le boss Robert Moukoka 277, bientôt à Sayo. Pour la aussi Lisa, Clarisse Tangamouyembi, Motema Guinéen Antebe, Maman Evers Belle, tous pépélés à Mbeto, le Motema Mai Milin Zemba, et puis Diezo la London. Pour conclure, le boss. Tanguy, Brice, Lulendo, le seul Congolais, ami de Bill Gates, Moté Mama, Fefe Fanzo, na groupe LTB Mobimba.
En tout cas, merci, vieux Placide et Bio. Venanga chez Joël Mataba. En tout cas, Joël Salambi, Joël Salambi, Joël Salambi. Merci Mingina Batunia surtout vraiment. Merci. Nous sommes arrivés à la fin. Whisky Wishi. Aussi ça a été. Le 19 juin, na Millionnaire Club. Millionnaire Club. Olomide. À Guada Kofi Olomide. Grand prêtre. Il y a danger. Et puis, banzembo bene ozala disque demandé. Ngade ana nzembo nanga. Pesanga talo. Maï Alidor. Bolinga. Et tala pesa sourire. Et pesa confie moi sourire. Ngade nzembo nanga wana osenga vie. Merci beaucoup, nous sommes arrivés à la fin. Abonnez-vous, c'est Alidor Belle Télévision. Au niveau Bengangaï 00243 84 20 57 656. Donc 00243 84 20 57 656. Au Bengangaï. Salutations à toi, Alina. Salutations, Kérit, Soldat. Nous sommes arrivés à la fin. Laisse-moi vous dire bye. On se retrouve tous au prochain numéro. Merci, longue jambe. Personne m'a conduit, au monde qui est bien. Ailleurs, il y a Fali bato oyelaki yango donc makambo ekende bien. Ah bon? Gideline Mokonzi. This is London. This is London City.